ce que j'ai besoin de dire. Yo succès c'est si là. Et ça prompte. Est-ce que ngana olinga bango ba pesa nga si si là. Il faut tanga kombo si la pose ngana actualité. Na munoko nanga o kai kombo wana. Na munoko nanga o kai ngana munoko nanga nga dada o kai ngana obisila. Na munoko nanga na bisi komba papa kofina gingo. Na tika lo tanga kombo nete. Na loba te na internet. Ya pona mama. OK. Pardon, et ça pour na maman. C'est ça il top T. Pour l'éducation pour la éducation. Au moins c'est pour na top T. Très bien. Ngana zwana obatu na ngana edina bondeli bango bozela. Mutu moto linga sakana mama ne. Héritier lobango abiso fing mama na ngana ondima na zongisa mukanda o Macron apesa ye. A ondima zongisa pour sa maman. Ah oui. Moi aussi je suis prête. Yo ça là tout. Les loso qui invitation SBA. Non kété. Non, tournez. Maman, si la bengue. Je ne tourne pas. Azou téléphone. Je ne tourne pas. Mais qu'on a des vies. Non, tournez tes vies, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, Babi le chemin, la vérité et la vie. Non, ok, t'es. Place ma fille à battre, ma fille à maman là. Eh, yo, t'as dit, n'est-ce pas auto salabo na maman na. Battre ba mon le loka boy. On a eu à souffrir après liwa papa. Au yebi ba réalité au coufé la tante au coufé à l'époque, je te dis bientôt en 2024 papa ça a 20 ans dans ça ma belle. Oh là. J'étais encore mineur tant papa a koufa. To sali boy moi ça na au top na ba comment finga lelo a sali boy. Ba théâtre musu so ke ba tournage musu makolo. Ka pona luka bana na nga ba otanga na université bazangelo ko liate. Allez sacrifice nyonso moi ça batu. Mais mi dans répondre yé. Et c'est non répondre à oh Miss Lolo a fini top non répondre bango juste non répondre mais non lobele na musala na yo boza ba ene na biso na musala boza ba doyen na biso to bosala ba pa ba trace bosala biso to landa bino bino bomo na ona ndinga na za garde fou na chat je vais parler je suis libre na respirer na sali pe ka mutu te poza ke na komi place moro na comme na tournage na lobate oh nga pas encore restaurant je m'en fous. Je vais parler. Oui, c'est ma vie. Tant que je vais na maman langati. Après, je vais na lobate pour na pe mana bango, ba tombo la lipeka pour na respirer na garder fouté. Je vais parler si j'ai besoin de parler, je vais continuer à dire. Tu vois, je vais na répondre à l'invitation. C'est d'abord pour le respect on a nango pour na yo. Très bien. Et puis respect ya bateau nyon swata la biso. Merci beaucoup. Bateau ebele ba benga ba pasteur na ngai ba fanatique na ba senga dada garde ton silence ne parle pas. Très bien. Et puis je n'ai pas besoin de parler, il y a ba kambwana couper ça va détail. Mais là qu'on aille na ko répondre à yo na respect il y a question na yo et ça que kombo ka ya sila te mutanga maki. OK. To bandai na kombo ya Miraesa et à son âme pour ça qui jour qu'on est où ta Angola kombo ya Irsil Pechanga que je sali et ça là qui wana kombo ya Dinana ezalaki wana kombo ya Marie Jeanne ezalaki bolole kombo ya président Douche etangamaki kombo ya Guy na munoko na nga na bimisa kombo ya Gingombe na papa Kofi. Très bien. Pour lisolo na nga ezali kutunde lisolo eza pour montage salami pour lisolo na nga etala ikutu makambu ya sila te montage et salami par rapport ya audio makambu na nga ezali solo na obeta ya film ya Bellevue TV na yebi na plateau nozela ngai na lingi eloko moko oyo ka voice wana bien avant to dada s'il vous plaît non ko imposer nga te il faut te pourtant yo tout na nga ke bolobela ta sila. S'il vous plaît, je vais pas finir avec comment on est Marie Jeanne, comment on est na kati Mira et sa paix à son âme. Comment on est na kati Douche Kapanga. Comment on est na kati Papa Kofi. Comment on est na kati Gingombe. Mais pourquoi vous s'agiter? Pour na yebi ke ndenge bango ba monel makambo ezala ebongo te. Mais mabeka ka o nga na mi monelaki kokotsa mama na nga na kati o likambo nga mama munene lokola nga. J'ai un garçon diplômé. Mon fils est né, diplômé dans Naza Maman Makasi. Très bien. Ololo belangai, si il s'agit de finga, bo finga ngai, olo finga nga, il faut que finga maman, beaucoup de sa belle vie na makambwana. Or que tant tozaï na mutu katou, t'es même pas tournage à belle vie, tozaï na mutu ka belle vie, s'il y a un problème, na bateau ba sala banalise, bo finga nga. Tosunga bana oyo okota likambu oko ba bana nzambe
Zambe pe akota makambo na bino. Basunga biso na basaki na bakaye na babiki. Tuenda kotelenga na balabala soki mame milasa la ka ote na aero biso to na balabala. Nzambe abate ya pima mame mili place za apese mbongo. Na posa totanga ndenge bana batino so baza kotanga polo bile peto koma bato. Kola pambola bino mi papa shika pesa ni benga ye peza ya kozite te so moni ana te. Kende bana mo bibele lobi soko lingo sali kamwa malamu ozoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa Oyo nanzela na yo eko sonner pe arobe mangato pambola nzambe. Donc ceux qui bana nzamba pesi biso loba qui était tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors ceux qui ont préparé rentrée scolaire ya mwana na wa kozonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer oko moissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodane. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Dada International, les abonnés de Super Promo D143, fidèles à Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tading Alapa. Le devoir m'a encore appelé aujourd'hui. L'émission c'est le cours de bonne conduite. Vous avez tant attendu cette dame au nom de Dada l'International. Aujourd'hui, avec mon équipe, ensemble, et l'équipe, pour tout qui ne cause labino Dada l'International, Azali na makambu ya koloba. En tout cas, j'allais demander même na bandeko baza awa, balukelanga koka, balubabachelanga awa, parce que peut-être ba misusu moi tension écho ko sala moi ndemo boui, parce que il y a des choses awa to koluka moyen to kundola justement pour mettre tout un chacun à sa place. Et puis, Moutounion se peut avoir charge à Kocha na mapeka. Dada, l'International, Azali invité à l'élo, il y a Top Media Télévision, il y a ma chaîne Nyonso, bakozwa information, oh, bakocha, bisika Nyonso, bokozala. Bato ba page, bo fongola daba live, parce que ça bouche, et ça a besoin et loba. Moutoua songi songi ye, tozana ya. Moi, na mama Top ye, tozana ya. Bazo crucifié et même notre maman en nous. To éviter Dada lelo azo linga alobanine. Est-ce que akopanza théâtre mobimba? Est-ce que ba famille ekozwa ba confusion awa? Est-ce que lobi na tongo na okeno répondre na 4e rue kuna? Bo pesa biso temps Yolanda émission oh mesdames et messieurs. Moi c'est Tading Alapa. Voilà, j'en profite pour dire un grand merci na équipe technique Nyonso Eza Awa, en tout cas Mika, Dadju, frère Nanga, le nom encore c'est Exo, depuis toi là-bas, Daniel, voilà. Un grand merci Nabino, na assistance, il y a ma confrère Wazé Bélia et puis le pasteur Gédéon du ciel. Dieu merci parce que je suis avec Yves Pani Patos, Dieu merci Mundirba, Masta Nyonso Baza, na Ser Nyonso. Je m'aime aussi, je te salue Pams, je te salue Bozamo et Bélé Awa. Mais je dirais un grand merci à tout le moment. Oh bakozwa libaku ya kolanda émission oh ebisika des oies mebino. Maman Bijou Ketani, un grand merci à vous. Au bon na papa Jean-Pascal Eka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo Amera Calgary, maman Yvette Mbangu, maman Émilie Seti Mayanga. Maman Émilie Seti, Nzambe Azalanayo, maman Émilie. Un grand merci aussi à toi Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Avant tout Dada, je vous laisse d'abord suivre l'extrait, il y a film et Nabinou, l'argent sale, et puis on se retrouve tout justement après pour que Toko Dada. Merci beaucoup. Problème, il y en a un autre qui a biso. Au fond, on a moi si sur comment ça, comment ça bon, et ça problème ta. Si c'est dans les acquis, bon comme un abonné, comme ça, vous voyez au respecter. Abalanga, on a quand même en charge. Des cas qui zalaka. Tu vois maman, bon bah comme une bon, n'invitez ce bon, on se bat au salon. Du coup maman, n'invitez ce pas mané, ça la bête lingate. Non, non, qui bon, non, banabo bon, tourner aux yeux à tomboki. De façon de faire à isa bien été. Faisons pas la bino, bazou ça tout bon. Non, non, aussi solo ba. Aussi solo ba. Et aussi solo ba. Maman, c'est là. Aussi solo ba. Tout à ce maman peut raison. Maman le papa. La base ngana yamba le bilia ko yako so petit to so malai so boyaki. Oui.
siko na minute oyo na lika motema o bande ko boya wana continue yango. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ezala Kibongo, extrait à film Nabino, l'argent sale. Oyo eza bongo na ngambo ya Bellevue Télévision. En tout cas, ba ndeko ba congolais nyonso bo ke nokolanda film wana. Ezali film oyo ezo ko apporter un plus, ezali na ba lumière, ezali na ba orientation, ezali na makambo belé film wana l'argent sale oyo 9e épisode de Kota ki lobby lelo peut-être si tout va bien 10e épisode et Kokota. Moi c'est Tadingala Pape. Ba réalisateur bo sunga biso bandeko ba mona été Dada l'international déjà c'est mes fan de liawa. Tout le commun to bande émission au naïe. Aurélie Mafuka ba Aurélie. Je suis avec Dada l'international. Osenga Kiet. Dada. Bonjour. Bonjour Tadingala Pape, bonjour na communauté congolaise Mobimba, bonjour na ba compagnon de Dada international, bonjour na ba Mouré ya théâtre. Voilà. Bonne santé. Santé ça va, Dieu fait grâce. Malgré na ninga na monda boumé. Ça va. Oningana ki mwandambo. La santé. La santé. Ouais. La santé des j'étais un peu malade, maintenant ça va. Ah, c'est quoi ça va. Voilà, Dada l'international, la Canissi. Aujourd'hui, on va essayer un peu solo là, justement par rapport à la vie professionnelle de Dada international. Aujourd'hui, la Kabiso était le lot de rien qui est solo, la plateau. Nazala déjà vrai. Naloba déjà le solo. Très bien. Et on a linga lokuta te. Yango linga lokuta te. Pour na Dada lokuta ezala lokola nini? Comment tu définis lokuta? Lokuta nde ezala bato bako ça o linga o la vérité mon mascara to lokuta mon mascara. Donc muto azara honnête na ye mon côté. Donc ça peut sanga naza vrai nga moko. Naza mi vrai. Na mi zali la vrai. Et on a linga pe naza na bato baza vrai. Voilà, mais Dada l'international, une vérité au yo sur Loba Pena, yo monique non, na lobby vérité place, babande konanga bazé belé, ba frère nanga bazé belé, ba sœur nanga belé, et sauva peut quelque chose. Au coquille qu'on s'est rappelé, et zaka na neni ni peut vérité. Eh non, eh baté, mais je sais qu'il y a vrai et puis na loba vérité. Très bien, voilà, Dada, vous êtes prête hein? Oui, nous avons déjà prête. Voilà, le théâtre pour Dada, c'est un travail, passe-temps ou bien. Non, c'est un travail, le roi Msagnon. D'ailleurs, moi j'aime ça, j'aime. Je peux tout abandonner pour le théâtre. Très bien. Sauf le mariage. Je fais papa boy, ndé na rotika. Na ronzi matana bondele na produire ata, mais na mona bata théâtre. OK. Sur le travail pour moi, théâtre ça li pe mingi na vie na ngai, na vie bandeko na ngai. Très bien. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment musala le quoi musala nyonso. Yo moko kaka yeba valeur nango, pesa ngo valeur. Très bien. Voilà. Dada l'international, c'est ton vrai nom ou bien Zaka ba sobriquet au bino bozwaka na place publique lokola bino ba vedette? Non, non, vrai nom nanga, c'est Dada Kanda Laini. Très bien. On a dit yam sabenga mon ami, je te sali. Dada international, je t'appelle ça isa pasteur Jonathan. OK. Isa pasteur dans moi un encadreur spirituel nanga ya. Très bien. Pasteur Jonathan Moula ba yam t'appelle ça comme ya international. OK. Voilà. Donc mon vrai nom c'est Dada Kanda. Je salue ma grande famille Kanda partout dans le monde entier. Voilà. Wana tomoni Kanda. Toki na province nini wana? Kanda. Toki province nini? Toza Maniema. Oza mototo mototo wa Maniema, mukusu ya Maniema. Ah OK. La fille est née de Maman Top. Ouais. Okobete la biso nano do moi li solo. Dada est née comment et où? Je suis née à Kisangani le 23 mai. Il y a Nemuro Boé. Moi, ça va de chaque moto a son âge. Bon, c'est pas un problème. Il y a Nemuro Boé. Nabotamikuna. Ça me fait ça. Il est naïbi. Au comi Kinshasa na neni. Eh non, na yaki naza bébé. Ba maman makendai kaka mission de service. OK. Du coup, nabotamikuna et puis tozoni po peut-être à landinga botami na Kinshasa. Très bien, Dada l'international, la fille de Maman Top. Au commune théâtre nanu ndenge nini Dada avant tout zo pena temps ya kosula makambe belé yo yena théâtre ndé nalika tellement trop d'émissions et pas na yo mais ils a peut-être na mutumsu c'est la première fois mon nanga et puis ayo kanga koloba. Très bien. Théâtre je le dis toujours que maman mutapusanga yemtami banga vraiment na monde oyo izaka même pas na ba pensée na ngai parce que nazara fan na théâtre té. OK. Ngata on a okola fan na théâtre té, ngando na musique. Bilo nando linga vu que papa zaki avocat, nando pe ko penser un jour na koma. Avocat lokola papa, koko la kande zalara, na mando sepelana
Wivine Moleka. Oui, va. Ouais, impératrice. Ouais, impératrice vraiment on a l'ingake mingi mkono nkutane et ça a plaisir à makasi nando c'est pelane na comme ah non ça n'a pas journaliste. Très bien. Ah. Vie dans la makam nango l'on propose des dispose. Tant on a eu au beau tard, moi ma rambe belé ça qui perturbé du coup. Tard il a raté, je me suis rattrapé na keina. OK. Tant na keina na yo sa musique, la première année na salara musique et du coup na qui ko stopper, qui peut bana tout nga moko za qui on peut moi charge moko ipalanga un peu oyeko talilo lobe za ki bongote. Très bien. Après na yo stopper ba netango eleki na yo continuer na yo ça sera animation culturelle. Animation culturelle. Wana ndenge parcours na yo uti koleksa avant kota siko okoma. Non, wana déjà na na théâtre. Wana avant na non, oui, avant na mata ina na déjà na théâtre. Très bien. Mais théâtre ngo ezaki karake OK, ya mo ba luka moi n'est pas major bisadi bacheyo. Ezaki vraiment mon salate nde lelo na koma penza théâtre koma cop na. Ezaki lo mo boy so na tournage ata ba benga na OK, na za na cours na nga. Na occupation na nga so ba benginga na OK, te melo na koma occupation liboso ya théâtre. OK. Donc c'était un peu ça. Mon nazaka er mo rare na bungi, er mo na monani pour na ndep na ko considérer yango te. Tant na yo comprendre yango na zui goût nango na moni pe ba avantage nango yango na mi côté ça qui se. Très bien, toujours ya wana na oyo tali ba avantage oyo kokuta na théâtre, mais j'en suis sûr quand tu étais encore chez toi à la maison, il y avait bandeko oyo bandaki kotala mingi, bandaki olinga mingi, ba ope ba peso goût lelo bano sala théâtre. Eza banani. Na utoloba awa ngana na mtu apesa nga goût ya théâtre te. Nazaki accro ya théâtre te. Ngana nota mamba théâtre te. Mais sauf que bato bando ça ba succès tout to bando landa quand des attentes sanda go fans mais ngana ndo qui peut mamba ta théâtre te. Ngam tapesa nga goût ya théâtre c'est ma maman. Elle m'a expliqué réalité ya théâtre ba tchaka lokolo boy ba vivre à boy. Yaka abandi ko encadrer à l'époque à un groupe na arche de maman top si je me trompe pas. Ba utaka est pas président Bordeaux ton balungwe a sali groupe na emu. Très bien. Ndé a memanga na groupe wana à l'époque ba trésor tishwaka ba chef bazara mo ibele ba parti mobile ba expliquer nga théâtre. A B à théâtre c'est ma maman et c'est elle qui m'a donné le goût de faire ça. Ndé on le na salle à théâtre. Ça on fait ça. Aujourd'hui Dada mère de 2 enfants. Je suis la maman de 2 mais la daronne de multitude. La daronne de multitude. Ce qui veut dire la maman de tous. La maman de tous. Moi, non, moi, nanga. Moi, Nayams, moi, nanga. Moi, me dire, moi, nanga. Moi, Génima. Donc, je suis la maman de tous. Voilà. Le théâtre est Oyo, Salaki Lobiona, Ozakina, no Mona Mokie, Tilelo. Et j'ai déjà combien de temps Oyo, Sali déjà théâtre? Naoumeli, hein. Naoumeli. Mais vu que Nandé est coupé, mais de fois, dans 2 ans, on tourné, on a mais je sais qu'il y a Naoumeli. Naoumeli, dame. Oui. Tu ne sais pas combien de temps? 8 ans. 8 ans, 9 ans, oui. Voilà, na na maman la question zela a orienté yo na théâtre à l'action que moi na a faut cha lokolo boy awa il faut cha boy. Groupe aliboso pena oyo kenda ko kota pena po banda pena musala pena olobi était ici là, je commence avec mon travail. Ezaka groupe ya nani? En fait Kolongwanda kunaki maman et pas maman. Parce qu'à l'époque, j'étais avec maman ensemble. Très bien. Pendant les années d'akumoko. Yem tout avant la sanga théâtre. Moi, je suis tolongwe na répétition. Je suis allé na bilo, je suis allé na répétition, na maîtrise à quitter. Après, tout qui danda comment on a petit temps na ba chako, ba omba ba principe, ba la sanga ba expression, ba mouvement voilà. Ba la kisanga. Et tant ça arrivé que un certain temps maman qui ndaki Angola. Tant maman qui est Angola, ndé na kindaki et pas président Rock Bokabé là que je salue Bordeaux. Mon papa, dans la pas président Rock Bordeaux. Très bien. Arrivé là-bas, payé dans la salle qui m'a battu théâtre, mais quand on a bien un kabibi, pendant le balcon na kabibi, la vie est belle. Ouais, je vais pas nan. Pendant bien un kabibi. Mais moi je mets pas. Pendant le combo anaté, et on a été dans la colonne, on a qui pas ya monter tout kani. Mon Seigneur, j'étais sali. On a de très bonnes relations. Aujourd'hui, relations il y a Dada international. Naba yaya na ya théâtre naba maman na théâtre eza ndenge ni eza bien na mutu nyonso sauf ka ki mutu na mutakoma kaka ko se retirer ko nga kozala ye moko par rapport à la réalité du jour au jour ba problème ba dispute ba ngambe mebele pour na bato théâtre na monde na biso mutu mutakoma na coin mais
bien, Bissoni. Tu te sens heureuse dans la famille où il y a théâtre, Dada? Ouais, je suis heureuse. D'ailleurs, Nazala est heureuse avant même de commencer à théâtre. Parce que Nabanda déjà fréquenté mon dango. Nandé ko accompagner maman na ba tournage. Déjà na yeba na kana monde théâtre et sunganga pitan maman zaina ngula. Donc bazaka nanga bien. Donc bazaka déjà bien. Aujourd'hui, Dada, tu venais, il y a quoi, sabiso maman, il y a une multitude, mais des fois mère. Tu peux permettre na moko ya bana na yo asala musalo ya théâtre au sala? Non. Pourquoi toi qui es heureuse na musala o yozo ko sala oboya moko ya bana na yo asala théâtre? Paulinga peta bana on paulinga. Te awa no to so lande na yo moko. Kasi on bande na ebe bon. Parce que déjà na ba film Thérèse to côté de moi ba film mo boye. A joie pe mais après ya kana ko boya. Mais ce qui est moko a lobi te maman. Naza na besoin ochanga loboko ndenge meme achako loboko okoma osala théâtre. Yo na ochai soki alingi yango na ochai loboko. Ochai loboko. Na ochai na la kisepe kaka. Ndeka mama la kisenga ndenge olandela nzela. Théâtre ba réalité est belle Dada. Makasi. Ba réalité est belle. Surtout les lots. La réalité est moins belle. Dada, lorsque tu te mets sur ta chaise ou bien à la télé au Tali Théâtre, au Yosali, plus de 8 ans on a Oza, au Sala, na au Yozo Sali. Différence c'est ça, Nani? Bon, différence est ça dans le Penzati. Très bien. Parce que ils ont un kaka théâtre na to ando sala. Mais différence c'est comme quand na batu, au to sala na bango. Bat bazai souveraineté, bolibezai suna motema te. Donc ça un peu ça mais théâtre ils ont un kaka yango. Et puis moi ma changement ezaka ke ton na bandaki théâtre ba maîtrise na comme nango lelo nazala nango te na baton wana. Le plus grand regret à Dada pour Tozoya. Le plus grand regret à Dada, où est la pena Dada passe na motema quand tu regardes le théâtre, na ba enjeu union so ezo contouré bino. Regret dans monde à théâtre. Oui. Couper sa confiance na bato, ba confiance aveugle. Confiance aveugle. Couper sa confiance na mutu moko quand c'est mutu nanga. Très bien. Mais lobby aux a trahi et du coup bokabwani, ils a regret ma casse. Comme na posa na zonga sima ndeti na bomsa ndeti mutu ana ale katanzela ya vie nanga te. Mais comme ils a qui musala et théâtre ndé 5 biso. Ça on peut ça. Meilleure amie à Dada international na théâtre c'est qui? Azate. Oh. Azate. Vous en avez meilleure amie te? Téléphone. Téléphone. Na théâtre Dada pena oya pena olukanini. Hervé. Qui musala? Musala. Penses-tu que Musala ngo ezo ke pena malamu? Wow. D'ailleurs pas maman le nom fouté là. Oh yo au foot là déjà. Au long déjà chez mère. National loin. Depuis combien de temps déjà? Ah na Oumeli. Oumeli. Mais ngana bi ke yo za nom chez maman. Eza peut prendre ta maman na ata na ça combien prendre. Aujourd'hui tu es fière Yozala la fille de Maman Top. Trop même. Avec tout ce qui se passe na linga bon. So linga mutu ko linga otamba mabete. OK. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu Dada à l'international. Il est vraiment malembe. Il faut chercher moi sous coca. Ok. Émission ce qui mon dirba azanani azelo côté mon dirba. Voilà, Dada l'international connaissait un peu yobeta moi ba masolo o ya musala na bino ya théâtre par rapport ya banzonzing. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes bazo koloba tenzonzing et yokoboma théâtre. C'est vrai Dada l'international. Nzonzing et bomi théâtre. Banzonzing et bomi théâtre. Nzonzing batu bazo komito saté entre bango le monde qui a respect entre les collègues, les unités, ce que ça les sous-soutés, et ça par rapport à Nzonzing, donc yaki. Yo pose temps ya ko sala banzonzing na bat. Oui. Nanga na obelo mo. Très bien. Ngata on a ba théâtre et pas maman. Bando qui ne bazan ba groupe na bango wana po ya travailler de plus na président Bordeaux. Tant alungé pas à son âme président sans souci, aïe pas président Bordeaux. Très bien. Et moi pendant foot à bango, hein? Bon groupe, hein? Bah foot à bien moins quelque chose là.
ezaki insuffisant tom pour na ko satisfaire na ba besoin na ye bana tout là très bien mais tant nzonzinge yo ya soit naza na bosanité naza mémoire à malam je me rappelle tant major abanda banzonzing maman Bijou la reine que je salue tabenga top major a besoin bat soit na bosanité maman Bijou la reine OK tant maman comment que nzonzi to senti sikoyo goût OK elengi ya musala OK donc ezali maman soit ke tant ozonga o sentir que ndako sikoyo ikomo vivre OK au bobanda manquer il faut mon monana vous comprenez donc pour nanga je peux jamais dire que nzonzinge bomi musala bato ebele bayebana na théâtre bamsu bazuna ba chance OK poto bamsu basala même pas succès maman à ke poto chance de sourire à ke poto très bien c'est grâce à nzonzinga monango esangisa bolingo mususu entre les comédiens par rapport à ndenge ezaki ke bana bodo bango na bango bana esobe bango na bango mais lelo koma nzonzi donc to kutani bana elombe bana bodo bana ya sans souci bokutani bino nyonso bo mais susu famille mususu mais koloba ke nzonzinge bomi théâtre ngana koza d'accord mais dada famille oyo lobi est-ce que na théâtre pena famille ngo wana pena de salaka pena si famille ezali l'hypocrisie entre vous les comédiens et les l'hypocrisie ezali pe ezalaka nango kaka et tigala pe aussi la teke ezalaka mais quand même famille ezali voilà mais dada aujourd'hui aussi dada trop critiqué sur la place publique lorsque tu apprends tout ça. Toi, personnellement, local artiste, tu t'es dit quoi? Critiqué par rapport? Par rapport, il y a conduite, il y a Dada, tu me sous ma question, mais Dada l'international, à Sala déjà Nini, à Jouawapi, pièce Nini, donc, et Bimi, ça y est. Donc, tout un chacun a collé, Babilo, comment. Lorsque Yo Kakango, ça te fait comment et puis ta réaction et Koki Kozalanine, surtout à ce qui touche des fois à ta vie privée? Bon, nga plus elo et d'orange nga ezalaka vie privée nanga. OK. Mais vie professionnelle mutu nyonso ko juger nga na ndenge ya juger, tu vois. Très bien. Mutu so alobi à la tête t-shirt à pembe à la tête ya rouge. Mais yo nga mona yebi na la tête lo a pembe. Na ko linga te a consommer ndenge ya lingi amoni la mama kambu na ye. Très bien. Dans son peu ça, critiquer ou pas, eza musala auto pona, toza ba personne publique. Quand on est exposé mabanga, poto, poussière, zélo, éco matela yo. Tu es une personne publique, il faut quoi accepter. On a peut-être porter une correction. Très bien. Mais tant que mon a touché aux gens intimité nangai, ndé wana ça fait mal. Mais le quoi mon a touché intimité no o qui passe. Yé eza caractère na yé, eza bizaleli na yé, ayebi ko finga, ayebi ko ba muto abongo o sande. Surtout que les bateaux to yebate o kaka intel comme on intel mendete au monate au sani wani loko sala te ça va te déranger quand même ça dérange oui ça dérange mais et déranger quand est-ce que ceux commencent na ba niveau nini na se stressé na lia fufute pour mutu mo afandi abanzo finganga to na page mo bo finganga mais RP bafinga bino na o bozala pe fufu pene izo kitana ngo normal elia o kitoko na sala vidéo mo na TikTok nanga na obaki moni bato wana o baloba ndeti o loba ye na yebi dada te o mona mutayi na page nanga TikTok na page nanga Facebook akoma yo kutozala na succès te mais oye na page nanga ndeni po oyeba ni kutu te nga na yo yebi no ngate oyebi ngate na siko na page nanga o se retrouver ndeni oyebi ke page nanga yangu wana na muto oyo yebite ponga bato na yebite na yebi ba page na bango te na yebi ba compte na bango te mais yo ba kombo pe no yebate yo yebi ngate mais olongwe na compte na yo tu obeti pe na Dada international tata na bimi po ye o commenter pour dire que oyebi ngate bato le puta ba ye bango basala ensemble papa chera lobaki balinga ngo pe basala nde semblant basala pe moi semblant basala ensemble bon mutu so nga critique ko so yebso ke tabi ozala propre za bien lo batin on nga beta ka elo mobo olingo tanga makambo ya biloko bato te na lobi te na ngina tanga ngote na ngina bakaka mutu so nga finga yo kozela te ke afinga alobaki yo garçon lo ba bien te lukaka jour monaka ki o ndito sala manzaka bu eza so bosali mingi ebebaka moi manzaka ebebi na ko émission na biso na bongisi manzaka te vu que ebebe mona pena ba wana voilà à profiter itala manzaka mais bosani batanyo so sala propriété non na 9 émission na bosani
Voilà, merci mesdames et messieurs. Toujours continuer dans l'émission Nabiso. Bozwana temps ya komela moi jus. Toujours nganzela singa. Toujours siko la prestation de Dada International na scène et puis on se retrouve tout justement après pour continuer dans l'émission Nabiso. Merci. On vend des andako le conseil était courir zaté na peine charge na téléphone. On vend des sconi. Donc soit courir zaté, charger zaté, il faut qu'il fasse pas mon chop ndaza batterie kuna yo charger le téléphone. Pourquoi charger téléphone na mapa? Eza ni nongo dana lobela ki ayebisi yo te. Lobela ki ni pas seni. Yo zo mona normal na âge na yo ngai naza même pas âge mona mucho mais na camarade na été mais yo za leki na nga na musika ozo ndimo ke fana na mucho pour nini eza nini yango aza camarade na yo te parce que oza mal répété leki na ngai yo avenir eza nanu liboso lelo lobi mobala ko mona na balio mais mucho pas lokwa ba fimo da ba leki sita baza lokwa ba iki ya quartier asa na telier pointé par rapport à ndenge michu na ngezo mona déjà accueilli déjà yaya mucho pida accueilli o mona ndeni nazali na mamu kia kola ne ka mai modèle bantikité ya lata ka bambilamba ba maputa dikolo ba biloko wana yo lata bongo te pas zo te ka ma yo lata ka bongo te pas nga te ka ma pate na lata bonde si o te ka ma pate lik nanga oza mal répété s'il te plaît tozo wana ndako pardon pina tozo non zo ndeni nga na soko na bonga mibe non na power nanga eza wana pour nous charger les téléphones attention na charger téléphone na pe na menga te non ça na bima na ke va na Alexa na air kuna vous avez un so yo ki batumi bale ba lobby bo comme ça ba mona solo est-ce que yo vanda nango mona nga na tonga ba otonga te bongo kombono o ezolo ba na quartier butu moi batu nyonso botanga kombono ba ya bazebeli bongo venir au mari ezaka ngai. Voilà mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau wanezaki Dada na scène na moni Dada na Maria ta petite sœur ozo epsaye que ok wapi na ke charger téléphone et peut-être oh na ke ko fana na coin coureza te yo PC power zo power oyo charger peut-être pas ngai via libanda na ndiko na biso muchopi kotonga bato message ezaki nini na tableau oyo en fait message ezalaki que donc petite sœur danga assis sa classe mais c'est limité et on a rien à faire voir que musala ezaka te na bureau donc okiko aussi ça peut classe ceux qui na bureau musala les hommes na te ba vente en ligne comment olé ofanda rabo fanda na coin kolobela la batu très bien elle au business na yo mon copé au créer entreprise na yo voilà Dada en tout cas to ko voler ba facette papa beaucoup kata caméra et ça nango donc l'autre puis à un certain moment bozo sala moirage mon boina internet cette affaire ya kotonga nano Dada lorsque yo ozoka kotonga ça veut dire quoi nano do kotonga Dada et ça le bien ndenga na ebeli kotonga eza soki bozo lobela mutu na absence na ye très bien non nde baloba bongo définition kotonga na yebi ke ezala bongo na absence ya mutu bolobeleli ye très bien mais eloko nga na yebi mpe mosusu bokolobela mutu na absence na ye na ndenge ya malamu na ndenge ya mabe mais soki azwi message to interprétation moko esalami nde ebimaka mabe très bien siko Dada oh toyoka ki na ba audio wana ele tambola ki ekiti Mathieu ezalaki pe yo Dada ou bien batrika ki voix na yo batrika ndeni zenga ezalaki yo oh yo pena oh ezenga yo ngeza na zenga Davina na panish oh yo salaki wana ezalaki kotonga to ezalaki kotonga te bobano sani to beta lisulamu bo beta lisulamu ya ba artiste ya bayana biso théâtre ya bayana bino ya théâtre aujourd'hui oyo bino bosalaki mokili mobima de moni ete ezali mabe bazui numéro 9 lokola Bellevue aza c'est une attaquante bazui numéro wana 9 bapesi bino balatisi bino bato ya Bellevue boke kotonga sila réaction na yo e kozala nini bon réaction na ngai ezalaki mabe parce que balingaki bakotisa kombo ya Bellevue na kati to kolobela Bellevue télévision na ndenge ya mabe wana nde na mona mabe mais interprétation na bango ngai déranger ngate OK nga pena nde bango ba interprétation nde ba memaki nde ba komba ba kena ba analyse na bango ti ba fingi ngai kezongi et déranger nango ngate pona yebi ke ndenge bango ba monela makambo ezala ebongo te mais mabe kaka o nga na mi monelaki kokotisa mama na nga na kati o likambo nga dada nga mama munene lokola nga j'ai un garçon diplômé mon fils est né diplômé donc naza mama makasi très bien
ololo belangai so il s'agit of finga bo finga ngai olo finga nga il faut que finga maman beaucoup de sa belle vie na makambwana or que tant tozai na mutu ka tu même pas tournage à belle vie tozai na mutu ka belle vie te si un problème na bato ba sala ba analyse bo finga nga bo mo so na sali mabe tonde na oloba bo na oloba mabe bo finga nga pona ape na ba matière ebele o finga nga so bo luki makamna nga pe na internet o bozwa pour na kati internet to ba tumsu to solo la monte tumsu pa za na makamna nga très bien azanga moyen ya oloba na nga po to solo la te akopesa boko luke pe apesi bino matière boye bolobelinga ba pesa respect na maman ba pesa respect na belle vie donc ça pesa so nga sali mabe ba ko lobelanga to tozo ya pena wana osengi ba pesa respect na maman ba pesa respect na maman belle vie oyo ba tachaki badra na bango o dozaki ya pembe ba chango mwa couleur siko tozonga nanu awa kana makambo na kati ya bisu wana na kati ya jeep ya Davina o bino bozalaki bo tangaki ka kombo ya sila ou bien bo bandaki ko solo la ba masolo en général pour na s'il vous plaît non non zela mama kola ça pité aux plateau na biki na plateau zela laisse-moi finir na linge loko moko oyo ka voice wana bien avant to dada s'il vous plaît non ko imposer ngate il faut te pourtant yo tout na ngake bolobela ka sila s'il vous plaît, je vais pas finir avec vous. Comment les Marie-Jeanne, comment les Nakati, Mira et sa paix à son âme. Comment les Nakati, Bouche Kapanga. Comment les Nakati, Papa Kofi. Comment les Nakati, Gingombe. Mais pourquoi vous s'agiter lorsqu'il s'agit de vous poser des questions et s'il vous plaît, Dada. Laisse-moi finir avec ma question et puis vous aurez le temps de bien répondre pour comprendre. Na voyage na binobo banaki ko sala wana. Vous avez parlé que de Sila ou bien Boloba ila kipe ba comédien mususu parce que jusque là oyo ba présenter les biso lokola kotonga ezakaka obino bolobi donc place au combo ya Sila et Bimi sur la place publique. C'est-à-dire, au moins, tu peux répondre à eux déjà avant eux autour de la question. Au moins, que donc, on a qui copie la pamba. Pour na mtakanda makasi, on mona ngali kabe émission te. Nazara vraiment mtakanda makasi. Bato afanda nanga ba ebi. Ba misuku ba kombo nanga kananga na mboka ndeti la tanga. Yango moni même émission na boya qui depuis makambo eleka. Très bien. Tu vois, je vais répondre à l'invitation. C'est d'abord pour le respect. Très bien. Et puis respect à bateau soit à la biso. Merci beaucoup. Bateau belé, benga, pasteur, fanatique, garde ton silence, ne parle pas. Très bien. Et puis je n'ai pas besoin de parler. Il y a ma couper ça va détail. Très bien. Mais là qu'on aille encore répondre à yo, na respect, il y a question à yo. Et ça que kombo ka ya sila te mutu tangamaki. OK. To bandai na kombo ya Miraesa pe ya son âme, po ezaki jour qu'on est uta Angola. Kombo ya Irsil Pechanga que je sali ezalaki wana. Kombo ya Dinana ezalaki wana. Kombo ya Marie-Jeanne ezalaki Bololé. Kombo ya président Duche etangamaki. Kombo ya Guy na munoko na nga na bimisa kombo ya Gingombe na Papa Kofi. Très bien. Pour lisolo nanga ezali kutunde lisolo eza pour montage salami pour lisolo nanga etala ikutu makambu ya sila te montage et salami par rapport ya audio makambu nanga ezali masolo na obeta ya film ya Bellevue TV auto jouaki na zaki secrétaire ya Papa Kofi akufaka mwana na ye je crois Junior mutachela ki poison na bosani titre film na wana nde lisolo nanga bake ba coller yango na kombo donc ba sali montage ba kati kaka ezala eloko to pesa biso bango faute te yango na lobaki muto so alinga finga yo ozela ka te oza propre akolka rubrique moko afinga donc par respect na répondre ba kombo ezaki ana ezaki belé ezalaki ebele mais dada na ndenge pena ka na respect oyo za nango wana pona ngai ça peut tant il y a respect il y a qu'on répondre quand même que les gens puissent au moins kasi on a répondre par respect laisse-moi finir pour pe bato ba me comprendre donc quelque chose dada aujourd'hui la place publique pour na bino est commis kokoma lokola moselulu bino ba comédien na ba comédienne et commis kokoma lokola ba élément moko trop dangereux et puis trop gênant
bagarde fou nini dada après bamakambo do uti koleka o pona yo o comme on a dit non je dois mettre ça et puis eza la discipline pour que bandeko nyonso ba ko entourer nga ba bénéficier na bagarde fou na la garde fou mon o chate ma bende so na fandi na otonga mutu na ndenge to na olobela mutu na ndenga mabe très bien so na olobela na musala na yo boza ba eno na biso na musala boza ba doyen na biso to bosala ba pa ba trace bosala biso to olanda bino très bien bino bomo na ona ndenga na za garde fou na chate je vais parler je suis libre na respirer na sali pe ka mutu te po ezake na komi place moro na comme na tournage na lobate o nga pa enregistrer je m'en fous. Je vais parler. Oui, c'est ma vie. Donc, je vais finir na maman langati. Après, je vais banga na lobate pour na pe mana bango, ba tombo la lipeka pour na respirer na garder fouté. Je vais parler si j'ai besoin de parler, je vais continuer à dire ce que j'ai besoin de dire. Yo succès c'est si là. Et ça apprendre. Est-ce que nga na bango ba pe sanga si. Na si là. Il faut tanga komwa si la pozonga na actualité. Na munoko nango kai kombwana. Na munoko nanga o kai nga na munoko nanga nga dada o kai nga na obisila na munoko nanga na bisi komba papa kofina gingo na tikalo tanga kombonite na munoko nanga na tangi kombonite mais lokwa bango bazana pona oluka ko nuire batu ko kaka ko tia pilipili na vraiment na poso lobila marambo. Très bien, voilà mesdames et messieurs, nous n'allons pas tarder dans ce sujet parce que nayebi déjà ndenge nini tu es belé en tout cas bazana kanda par rapport à ce sujet oh yango to bano sabino bozo la kana nous pressé ya kobaka kabatu na ekulu souté ya kofinga ka batute. Elle a bien dit hein que ba audio na ezaki milai hein masolo ezalaki ebelé na kati ya mutuka oh baba na ki solo là mais regardez comment diable azalaka rusé azaka mutema mabe oh donc ya kaka juste pour à dérober à détruire à nuire pour à salir donc image à battre baké kaka bazui parti oyo kaka ba monique ça peut plaire na lisanga na association ya ba personne ba vivaka na ba anti valeur kati na ba vie na bango et à la fin bozui nini bo gagner nini échanger nini et pesi trophée nini bo gagner nini parce que dada a continuer ko vivre bozo tiaka ba makala moto na mitu na bino. Dada, aujourd'hui, s'il faut dire un mot, na makambo na déjà to kozala lisu sauté, mais na kanisi. Mais na likambo na ngana lobelo moko lobio ba za na rapita ba ka batna ikulusu mutabaki mutna ikulusu ate. Très bien. Mutu pa o matana ikulusu ate, yeso sa mata sa makamyo tout est accompli. Biso nyos tozo vivre to landa ka chemin ikulusu. Do babaki mutna ikulusu te. Ezande baza batu ya buzoba. Baza na buzoba na bango to otika bango ba consommer yango. Très bien. Ndenge papimbo maloba ilo mo bazoba nazo baso basangani. Lokwa bango na bango basangani ba osa poto poto. Bango na bango na basangani ya bazoba banani. Bato basala ba analyse ba page ba nini pour nous inciter bato. Pour nga nako naza entente. Nga ta moto a saliso yelo neni ne talinga ite. C'est sa vie. A sa succès ou pas, aza likolo kilo o yo za likolo pepele et talinga ite. Moto amtana vie na. Et ça prendre est-ce que nga na ozila ba pour ba apprécier nga. Yo bi fona boa kelo na nga na une minute on a côté si comme Kolo pepe lo pesa nga na peseni. Kilo hein. Nga kuna na likolo pepe na lo bate. No bino ya kilo ya pepe ya kilo kasi so ya pepe bo chateau yo. Mais aujourd'hui dada la façon dont on insulte notre maman parce que nga déjà so ba fingi top na 7h na yaka na 7h 1 minute je réponds. Ba finga apena maman ma casse est-ce que aujourd'hui toi aussi parce que on insulte maman na komwa si là. Là, il faut qu'on se le dise, to cacher bilongité. Aujourd'hui, au cause ou peu courage, il y a qu'à répondre si là. Maman Oyo, Aza maman, elle a travaillé avec maman top, Aza parmi icônes, il y a théâtre, mais ta maman est insultée, na kombo na yé pas batou, na yé o ba finga bat. Au cause répondre pe lelo fani pena na kiti, tu réponds maman si là. Loko la yoza moi na maman top. Bon. On a banda musala na ngai et puis na loba toujours que baza ba maman na nga baza ba maman leki na ngai donc on a encore répondre à te pourquoi na encore répondre à te za pour baza ba maman te tout monde a ngopé na famille noko akobundisa maman na nga na côté non maman na nga pona noko tam so nga salé mabe pona ko protéger voilà pona protéger maman eza ilo mo eza simple mais ceux non sala ngote eza parce que non on a mona silata simbi caméra toi t'es mis devant micro pour Affingator.
non namona yango te mais na kombo ya sila bafinga mais nde toyoka na kombo ya sila ndenge boyoka ka te mais ndenge yo mona ndenge namonaka nde nayoka na kombo na ye apparemment PR moko pe bozala na mwa bobangi te eza question bobangi te nga na mutu na obanga te na uti olobi biso ana pemaka na lipeka mutu te po fo akanga to afongola mpo nga nazala dada très bien na bundi na mosala oyo je fais ça to na bahistoire ya koloba ta mosusu mpe ya otémoigner bato ozo comprendre mutu mosusu lelo aozwa kilo ya oloba dada mpo nasali mpo ta kombo ya dada ekota na motema na ye tu comprends na na mutu na obanga te mpe na na mutu aobangisanga te très bien soki ngai naloba yango omoni ngai so naloba te na internet eya mpo na mama ok pardon eza mpo na mama so ezali top te mpona éducation mpe malamu bozwi omo so ezali mpo na top te ndenge nazwa na bato na ngai nayebi nabondeli bango bozela motu moko te olinga asaka na mama ni héritier aloba yango abiso ofingi mama na ngai na ondima nazongisa mokanda oyo Macron apesa ye aondima azongisa pour sa maman moi aussi je suis prête ya osala tout pour ma maman mais lokola mama ye moko ayesanga non tika justice ya nzambe ezali de fois mpe makambo alobaka ezalaka nango bongo te totika bango chaque chose en son temps yango mona garde ya silence mpoka mpo na ngai nokende bango piken baa bajeune fille nga mpe na jeune fille tokokende na bango mpe na ti na ntongo mais otala kaka ke so tobandi tokende na bango na opesa mama mpasi mama apekisi nde natikaka mais yo ozoloba biloko ke parce que biso nyonso lorsqu'on insulte maman en tout cas on devient l'intelligence on a sikoyo tokomisa yango mwa fois 10 pour répondre bien même à travers ce qu'on répond mutu pena doit sentir pena o makila pena doit komo tanganga na kati mais on touche toujours à maman mais quand tu dis que maman doit peksa ngana lobate tu vois pas que aussi c'est quelque part c'est chercher à ouvrir encore ba porte moi donc pas bateau pour bien continuer ko saluer parce que la réputation basomba ngote dada et si la nango chaque chose a son temps et comme on attend moi je dis ba olemba ba otika na bango ba consommer bêtises na bango ba consommer potopoto na bango mais ngai na royate ke pour na répondre si la jamais mais mida na répondre ye et c'est non répondre ye oh Miss Lolo a fini top non répondre ye bango nyos non répondre bango mais batona nyos yo ko na répondre à bango te yango na ebisi yo ngai na ko répondre bango pona na mutu ana kasho mlangi otanga te bango nyos nde bazana bafanda batanga komona nga tanga bango te na yeba bango te na yebi même pas ba chaîne na bango na mona bilo na bango na ba TikTok na mona na yebi bango te bana luka ba mi monisa maboye nde bango ba otala be ba mona ke dada na ko ba no répondre bango chaque jour au moment makambo ba finga kana ngape na ko finga bona o ba komana ba mir na ba accès bango mais na respect ya maman pour non respecter maman lobi tika so maman lobi faut tout ça donc une éducation quand on te dit laisse tu dois décider ya on a tika dada lelo soki invitation SBA non kete non, tournez. Maman, si la bengi. Je ne tourne pas. Azu téléphone. Je ne tourne pas. Mais qu'on a des vies. Non, tournez tes vies, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, babi le chemin, la vérité et la vie. Non, qui était. Place ma fille à battre, ma fille à maman là. Eh, yo t'as dit, n'est-ce pas auto sala boy na maman na. Battre ba mon na lelo ka boy. On a eu à souffrir après liwa papa. Au yebi ba réalité au coufé là tant au coufé à l'époque je te dis bientôt en 2024 papa ça a 20 ans na ça ma belle j'étais encore mineur tant papa koufa to sali boy moi ça na au top na ba comment finga lelo sali boy ba peut-être mususu ok ba tournage mususu makolo ka pona luka bana na nga ba otanga na université bazangelo ko liate allez sacrifice nyonso moi ça batu encore pe tom sukolo ba pe ah na bala na nga tom supa ko tala ah tu le na bali mobala tom susu olinga bana nga to vike na na bana ngebele tom supe na ebita za maman de fois ba maman ba se sacrifier ka ba vie na bango pour leurs enfants a sacrifier tom supa papa ko faka tika ke pe moi muke encore pe ko bala na e mais afanza bite na boko la bana nga asisi bana nyonso ba licencier bana topana nyonso ba licencier allez yo zui kaka outi no so wapi olamuki même ba letna nga bi petite on a pensé la bi dada nzamba ebo briser bato ba komo finga mama ta nzamba briser biso banga bando zo atana ata to yebi bon te biso to répondre ba on a ba commentaire mais total aka ça fait trop mal moi bolobi mais to abengi maman
ba finga o ya tika eleka mais ils ont un gros problème te pas so ba pesa rabiso nzambo ozongisela bango wango ezongela bango ange. En tout cas, c'est tellement triste. Et après ça aussi, vous allez voir le serviteur de Dieu à côté de gens qui sont en train de blesser les gens. Après ça, vous allez voir, il y a un nom d'une comédienne. Nakomwa Maman Si, la pembe ni abato bazo blessé, bande konae. Ba sacrifice oyo, ba maman, ba sali yango ensemble. C'est justement à cause de YouTube. Parce que moi, j'apprends même que cette maman a déjà bloqué maman Maman Top. Car et pas batuna bango batambola na bango toyoka yoka. Ah, en tout cas, ça fait trop mal. Bande konanga, boyebi le sacrifice au Maman Si là, moi ton frère nazalaka contre yote. Nazalaka contre yopete mais nazalaka contre ba pratique eza pembe na yo. Ba sacrifice oyo o salina ba maman o lokola ba Maman Top. Cette maman aïe ya koko telo même ata $1 dans la chaîne na yo. Mais bamboua na yo, moi je les appelle le chien. Moi je les appelle le chien na pezaka ba monanga. Bamboua na yo. Bakoma katina niveau ya kofinga ndeko na yo o bonyo kwa mina ye. Bana wana nyonso peut-être Maman Si là ozwa même ata 1 minute te ya kofanda na bango. Donc ça va rien changer dans la carrière. Il y a Maman Si là, ça a plus de 25 ans de carrière théâtre. 30 ans de carrière. Non, je dis Maman Si là. Ça doit plus de 25 ans de carrière dans le théâtre. Aux UPENA, au lobby NON, na ligne les sous-soutés na bande konanga, il y a théâtre. Ça va vous changer quoi? C'est que nous disons ici, même ma frère na yo a théâtre, même ma sœur na yo il y a théâtre. Ils savent beaucoup de choses. Même ton papa, oh donc, a sali lelo, a zoyo na loboko, ayana oti na théâtre. Bakolela ya bateau nyonso. Bakolela bateau nyonso, maman. Attends lelo aux 10 francs. Et quoi sur votre tête. Même face à la justice, maman, bakoki peut qu'on reprocher yo. Aujourd'hui, bana moboé. Bana moboé, nzame doit sali bango grâce, baké na mboka bapaya. Azo faire face avec Maman Top qui a plus de 30 ans d'expérience dans le théâtre. Sa fille est née là. Si vous prenez cette fille, Akoko kana na mamu, na esse, Akoko kana na mida, avec l'intelligence donc azana ngoka tinaye. Mais maman, c'est à cause de vous que bateau nyonso bazo kofingama. Elle a bien dit, elle a une bouche. Asope a fongoli, a koloba pe makambo esengeli. Mais maman, nous vous demandons. Vraiment, eux demandent. Pour une émission dans salon. C'est une demande. Vous devez faire quelque chose pour ça. Vous devez faire quelque chose pour ça. La colère ya nzambe so kiti katina yo par rapport à biloko ezala bien. Aujourd'hui, Maman Top mukala ya Bellevue. Mukala Bellevue pour azane loko te aluke loko pour ake boko la bana, il faut aya asala ki mukala Bellevue. Pour votre information, binonyo so Maman Top a boko la mwana ata mon côté. Attends mon côté. Ok? Attends mon côté. Asala ki ton na ye, a beaucoup li banana ye, ba koli, tout un chacun fait sa vie na kwen na ye. Ye au moins, gloire à Dieu. Bambu mango tozo mona. Respectons ba mama baninga. Je sais que belé, lokola ndekonanga mida. En tout cas, veuillez m'excuser na boyokanga na tote. Mida, naebi ba orphelin ba kana ndenge mo boye ba vivaka. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, oyo ezali deuxième fois ngana lobango to komo kende na virage à Souka. Tu as une famille que tu as laissée ici incapable même ya kozwa soin na bango. Même ta grande sœur oyo atikala lokola maman na bino odo aza awa. Même ba lekio ya yo incapable ndeko nanga mwasi. S'il vous plaît, boleka lokola ba donner ya leçon te. On protège ma famille nabino, ba vie nabino. Pourquoi vous ne pouvez même pas protéger ba vie lokola ya ba Maman Top ou asali carrière ya munene ya mboko yo? Est-ce qu'elle mérite les insultes à tout moment? Est-ce qu'elle mérite les insultes? Vous le maman, erbo fandaka na club nabino na makam nabino bo salaka wana, ça vous fait plaisir? Ça fait trop mal en tout cas. Voilà, ça dérange. Dada, rapidement, pour tout le Kabona,
concours il y a Mongita Award nakanisi ozwa kitan ya kolanda yango tu as vu notre sœur, notre maman Belvi Kondi à se retirer. Ta réaction nayo par rapport à Babilo Kwana Nyonso pour le comment to Kabwana. En fait, on a mon publication d'abord à Mongita, j'avais aimé le a bon pays arabien. Très bien. Par rapport à Moussala ya Batoubo, ba pendenge bo tambola ki mais ndenge kendela ki on a côté pour voter na mon ezo fungwa maté, je crois na benga kioti. Au expliquer nga mais na meka qui vraiment et simba qui était on a eu au monde à se retirer na sepela na ngape. Na tant kana meka ko kota et quotité na comprenait des trucages ma beza. Na comprenait que ma beza awa balingi ba luka moyen ba luka ya ko humilier ba luka ba porte nion sur ko simba te ba bito le katana nzela o yepé sage qu'elle est à comprendre nzamba sosolicier maël est toujours à se retirer donc j'avais aimé réaction naé na tangaki ninyango. Voilà. Merci en tout cas bande ko balandi ya émission oyo to komi bongo na suka ya émission na biso beaucoup zo émission oyo exclusivité nango na Dada International. En tout cas, allez aussi encore une fois vous abonner à la chaîne Wana, vous ne serez pas dessus et vous allez faire quelque chose de bien, d'apporter votre soutien de l'autre côté. Dada International, un dernier mot pour tout le Longwa parce que déjà voilà donc. Je dirais d'abord merci Nabato Union 68 temps na bango vraiment les temps is magne 8 temps na ba disposer temps na bango pour Orlando biso vraiment merci et belé merci Nabato Union 68 na biso na monde entier merci et puis na loba na bato ba sala mabe ba continuer toujours pour ça mabe même Bible lobi yango ba sala malamu ba continuer pour ça malamu ba sala mabe tout est à bango pour ba yepa na lokwa bon ba to te ya to loba ba comprendre va continuer, va consommer nos bêtises na bango. Jésus revient bientôt. Très bien, voilà, mesdames et messieurs. Quelques salutations. Jocelyne Matt en direct des États-Unis. Je te salue ma chérie, la grande famille à Dada, la grande famille Kandakanda. Je vous salue mes soeurs, mes frères. Vous êtes tellement belles sur notre temps. Moro Aero, ils sont impossible. Je salue mon vieux John Ndabi en direct de Neuchâtel, le grand couturier à Neuchâtel. Donc merci beaucoup. Très bien, voilà. J'embrasse mes enfants. Voilà, il est déjà là. Non, mon neveu, en tout cas, Anthony Nzambe Azalanayo. Ma nièce aussi, je te salue. Je t'aime bien, tu sais. Donc, Nzambe Azalanayo. Et moi, je vais dire encore quelque chose. Les choses commencent maintenant à nous énerver. Moi, douceur, et l'équipe, moi, trop, et loba, Dieu merci, mon dirbs. Que tous les gens attendent ya koyoka kamoto sonité parce que lorsque je na fani pendant la télévision on appelle Belvi yo mwana wana Belvi mbwa wana Belvi akimi nyonso ka pona succès ya YouTube nyonso ka pona luka ba vu na YouTube vous appelez quelqu'un mbwa oyo allié si bino or bino moko boza ba vrai mbwa ya solo pena ba mbwa pena Nami quoi maman Nami quoi bozo fiba. Heureusement le ridicule ne tue pas. Ce qui est bandako bomambele le to perdre battu belé na senamoui. Le respect. En aucun jour na plateau même mundir ba même yam soana bobenga soi-disant s'attendait. Nan oui. Bon, oui, s'attendait. S'attendait. Yams. Nanu akoma na niveau te ya koloba sila yo mwana wana sila jamais mbwa wana ya sila akotikala ka koloba te ata seconde moko ata alobi na se ya kanda akosenga pena bakata place wana pour na respect na ye pour na considération na ye mais pourquoi vous faites bino bozo ko faire passer babiloko yo ezoko exciter batu na mutema mabe na haine na makambo bo soto pourquoi justement pour le vu. Merci beaucoup. Bye.